bana poto bana Congo mobimba tolanda émission kitoko émission portée chez Premier ministre émission oyo ezobenga bino nyonso ozala moto ya théâtre ozala molobela ba musicien ozala musicien tokutana pa Premier ministre na émission na biso ya sika émission portée balobi epai ya Premier ministre balobi yende makambo na kosaleka télévision kosaleka télévision télévision ça c'est que porté pas Premier ministre abengi bino nyonso batutu balobelaka makambo oyo musique oyo bale oyo théâtre oyo nini oyo makambo nyonso tobengi bino nyonso boya na émission na biso ya sika epai ya Premier ministre na kosaleka télévision kitoko goa elengizanga lipasa ndoya aza te porté pour Premier ministre goa. Hello la famille, notez la bino, place Bozali, partout dans le monde. La Katia Kosaleka TV, la chaîne du moment. Autour, Azana Posana Bisso, émission Zawana, portrait chez Premier ministre. Autour, Azana Posaleka, Aya Atika Telo Konaye, PIB, magazine, nous surtout Tozawana, Tozo Lukabino, la Pete Boya, Notez la Bisso. Merci. TV balobi chaîne na biso ya sika ya 2024 eloko sika Kosaleka TV nde makambo en direct de Paris, je le confirme. Émission na biso ya sika Kosaleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités, il y a artistes na bino nyonso, il y a ba domaine confondu, théâtre, musique, sculpture, décoration. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. Ce beau livre vraiment beau avoir programme. Il y a solo. Pour s'abonner massivement à Kosaleka TV. Ah bah pour ça ah n'est la réalité dans la cao ma solo les cacao l'information vraiment est vraie la source beaucoup d'environnement qui m'a pouya il y a ma bien vitoko ya chaba très à l'aise comprendre Kosaleka TV s'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà hier et bon aux amis bonjour bana nyonso balandaka Kosaleka télévision balobi to na chaîne moko biso nyonso tokota na Kosaleka télévision bomona ba news na bino bolingaka mingi musique théâtre makambo nyonso actualité nyonso ilekaka bino nyonso bozala na Kosaleka télévision avec ingénieur 15 Basili na o soda ya Vatican Eriche Watanabe Hendrik Lozebe soda ya Vatican Eriche Watanabe bulubile ba Spiritas afani bato ba Spiritas o ba Spiritas certifié ba vota ba ndima ndeti ba Jojo Belo Spiritas certifié ba Kevin ba Spiritas certifié na pesi mino mbote esika bozali mokonza mboka na Paris talaka tozana Kosaleka kala mingi te bolanda ba news na bino oyo bolingaka pona Eriche Watanabe toza vraiment pona bino pesi bino nyonso mbote bana poto lelo tozana concert moko le 15 au bateau sur la zone de la rançon de la forêt Igwe. Ngai père Eriche Watanabe nazali molobeli kaka ya ba Spiritas naza simple fanatique Eriche Watanabe oyo toza ba Spiritas to lingaka te de fête na mokonza mboka wa naza Spiritas
molobela ba spiritas o ba spiritas ba vota Hendrik Lozo ba soda Vatican na ebité so botu na susu nini pour identité les gens dans la spiritas spiritas certifié molobeli pe ba spiritas pour les héritiers Watanabe totori na tembe mokonza mboka na ebité oyo bicha salaki déjà to mona on a 2024 ce que to bani 2025 pour nous comment na lobela héritier Watanabe na zakala méchant moko vena ngai zobozi ba petit balembika bakanti boudebla son nom repose en paix na longo lunette wana grand prêtre nazaka na méchant moko yango na lobaki ke vena biso o wana mukuse ferego la Ferrari vozobozi azwe loko moko te pa na ye yango woni méchant wana etinda nga na kini na nga na koma epa ya Totorino ange de lumière muto azana minda muto afashonaka batu muto apesaka batu vie yango mona ya pa ya héritier Watanabe na héritier Watanabe aza papa munene papa bana ebele aza motema munene aza motema malamu tango na bandai da makambo de banda kala na vena nga zobozi na kolanda landa vena nga zobozi mo vena nga zobozi au kebe mission soda Vatican petit na nga to kotika nga na zotela ka vezo bozi mo to na RTNC mo to na RTGA nenga mo to vezo boza kufe mais vieux pas ro balanga za lozo be no ozana peve na ngai so nenga na zate yende muto mériter makambo so nga na salaka yango moni na kota na makambo ngo pona ya vie na ngai zo bozi ba petit ba lembika ba kanti budebla po ba bosa na ga lisusu te ba moment mo na salaka za mambo zo boza na go sala na zoma eli wana epa ya vie na nga zo bozi ba petit ba lembika ba kanti budebla son nom repose en paix. D'accord. Tenga zaka da fantika wata depuis maison mère nazako linga mingi Watanabe depuis maison mère wana vie na nga zo boza zo manga mingi na quartier latin vie na nga zo boza manga mingi na quartier latin ba vie na nga na quartier latin to asima quartier latin ba yebi wana tozaka na vie na biso pauvre babi ndonga shokoro biso ndonga la babi to vie na nga lo zebe to te mona zo na zo bozi to zui babi ndonga shokoro baba vie na nga babi akufa to longoli babi na vie à drogue biso na zo bozi to longola babi na vie à drogue to mini babi a tipe ndonga zo ki quartier latin ndonga yo sala vie na ye akangola ndenge pa ko kufa zomona yango moni ke non apona na ngai héritier Watanabe parce que na mona motema malamu garçon na zalaka nango yango moni sengeka na za pemene héritier Watanabe peut-être na keina la team wata ba spiritas ba yamba ngai bien ba bité la team wata eza ndakwa munene eza orchestre ya Congo orchestre présidentiel orchestre ya l'état ndi ba bité to ya ambassadeur na biso ya Vatican ndi ba yamanga na team wata ya manga calme pe ba pesa nga titre na molobeli ya ba spiritas biso neza soko take ba spiritas na pe na goya soko take héritier Watanabe na pe na goya pona la kisa munene grandeur héritier Watanabe batu nyonso na mokili ba yebi o ba fanatique batalaka chaîne na biso Kosa Leka TV ba yebi ke soda Vatican abanda osala héritier promotion banda ba martyr wana batu wana bazalaka te baseli bazalaka te banda martyr to banda osala héritier promotion toye na ba scène musicale toye na ba chemin de la gloire ozomona lelo héritier Watanabe aza muto incomparable na minute eza héritier Watanabe oyo akoboya yango asala mokili na ye oma succès la nzele ba mo landanga na oma succès ko ba nzele ba mo landanga ma soda Vatican la mona yo en plus pe na zwara school mo fola mo bipawata wata mo vani be mutatindelo 100 mutatindelo 50 za pour héritier Watanabe soki na yako le héritier Watanabe te pe mokili ngai comprendre te que soda Vatican na pas alaka aza minda aza étoile yango wana biso so foto pousa na pembeni na ye wata zanga le logo tan wata zanga nini wata zanga nini aza bon chanteur ayembaka kitoko aza na orchestre kendaka poto aza bien orchestre na biso aza stable lelo tokomi ba musicien miso ba orchestre miso bakomoya na orchestre héritier po mona ke eza orchestre le plus stable de la RDC
Oh, what is it? Qu'est-ce que nous avons monté? Il y a avantage de les affaires what as monté mon malam. What a was all là mimi poto. What a was all là sommer le car tala niti yampaka. A sali combien les années na J77 ata venu à King Azwate. Mais lelo azafa na biso na la team wata pesi mbongo somba mutuka. Via moniga kete na somba tama mabele ndambo na zana bana. Au moins la remontée à malamu à mutu. Le leçon y a pas comme papa le pang, c'est grâce à Nani. C'est grâce à Richard Watanabe. Zomona. La félicité sur mon frère Masananga Yolo musée Kinding na bisala na vena ko le musée la bisala musée. Kuna basundola batu vie zate. Lelo asengi la paix, mais na sengi la paix depuis kala oye bate. Mais na sepeli ga moi mai na sengi la paix. Biso to kana problème biso to kipara bango to kana problème na été Richard okumba ka été. Acha la mutu na etsaya osama kelele na wana egiche muta ebe na ete ayoka yebutu te azoape tonta la ete na bisa gege viana ra motema mabe viana so problème yeli arotika yo wana moni asakolaki abumi ba moto na ba fanatique tout ya ba musique ya Congo biso to kana problème bango te po egiche ta ba biso to tumola ba tout te mais so do simba mutu ezali wapo. Papa na biso le mo na lettre na alphabétique to la lettre O bula R no sera H. Lettre H au ça soit na J H J. Lettre moment tu me remarques la Facebook au chat H. Au ma WhatsApp au chat H. Ya moment di bango tout ça les riche pour la lettre mo O ça ba lettre non. Au chat so ko F faut chat H Ferrari. Au moment na bisayo riche Watanabe ezatana ye ezetwali na ye. Eza mutu omoni mutu so na étoile mutu azana lumière aka mutu azana lumière to aluka sani a touché héritier Watanabe pas la lumière ya ndeti ba miel de son ya ndeti ba tu ba miel ya ndeti ba miel ozu ba miel wana ba fabricas ozu ba déplique baza ba pépinière o héritier azwa bango na kati ya maison mère mais ba moni lelo pour ayoka na yoka na landa mon frère na ngamo abige bavandi na yo mo fabricas mongol kizengi bavandi na ndaku azolo bageno ngai na linga actualité sur actualité fina le belo mona toucher wata pona zonga ba yokanga yango pona na sabile ke héritier aza muntu oyo soko toucher ye mokili pesa nini et comprendre que zalaka so toucher héritier de mokili ba net okufa net ba vena so ba sege minyo ba kufa net ba vena biso ba kumbuda ba kufa yango tous les musiciens et bani na faire ebola et que na fabricas et que na déplique et que na même na fali pour ba dicaprio pour ba tu as cas faut ba tout mon héritier yango la so héritier za lumière héritier za ange de lumière pe aza héritier ya musique ya Congo muto apesa ka douceur na mitema ya batu to bandi 2025 yango to banda ba contrat yango na bisa bango moni héritier Watanabe na micho bokonzambo aza na poto omona héritier Watanabe ake poto héritier Watanabe aza tête ba zole visa pa wera na biso la mission fini wera zole bango ba visa otoyebi ba mission ba sala ba 30 ans na kini ba lela ba fufu mais héritier Watanabe wera ozole visa te la sepeli sous na moni vela na Bill Clinton la sepeli na poto parce que va na poto a moni changer ya moni na sala on ba TikTok pour asali 30 ans na kini ya bon misa vela na Bill Clinton so ni 30 ans so 15 ans na kini est-ce que na 15 ans poto développer à chaque jour a tout na batu mais on a vraiment na batu ni avec comment immeuble mais tu as ça TikTok moni ke malamu ya wera amené sous Paris ba cesser les baké ba poto venanga les magi ba drogue na kini venanga cesser la ke kingabwa kuyu azonga ngingiri kuyu akende lemba kuyu na wera so na bité kelenge na sous kuyu ya poto ozonga santé maintenant le ministère Wataleki zani Wataleki Ferry nabi ya baluba na commentaire nabi na no salam moi Wataleki Ferry Wataleki Fali ba fabricas kuto cha bango to ba ministère riche na cha bango to ba ministère riche ba fabricas wala ba déplique ba miel ba tade
volontaire baba mise héritier wana na tcha bango te sikola biso na mutu nga pona nga mutu aleki wata sona tcha ba silisa seko na nuba na saki wana tanga na bigi aleki héritier baleki héritier Vera papa chéri hein Veno Kalongo na hota na Soudan te ya les héritiers te Veno Kalongo vena biso Soudan vena biso ya bakala wala na bisa to baleki héritier ezaka Wera Vejosa Venchone vena biso Tata Mobichi esi ni wana ala moko toyo boy 5 ana moko 4 bazate okola na vena biso Didier Lacoste ya leki wata wa grâce para bakokani pardon bakokani na wata pour la mero ba bilengo vena biso Didier Lacoste pesaka yango mono bicho wata na pesaka ba douceur wana bazala bakokani po ba nyes mo wata ayembaka héritier nga sana ko yemba voix la coste ko yemba voix héritier mais faire ko yemba voix héritier te uto fabriquer ça ko yemba voix héritier te po mona héritier wata na bi azali kolo na bango nyonso meilleur chanteur d'Afrique et on m'a rebelle que avec mon Soudan Vatican on habité pour moi il y a des commentaires ba musuba mo temps na photo ya Soudan Vatican ba téléphone il peut y ba pesa bango ba photo bon comme on ngai te iza selon mokili ndezo tambola pour o ba yebi yango et bicho ya tanabi na micho na Paris azwa ki vol tout le monde mona na za musicien ya présidence yewe na ko se le visiter Natanga 5 ba musiciens mais chanteur. Pendant que je vais dire Watanabe. Deuxième bébé Chanda. Troisième million Sibi. Na 4 na uchanani. Na chana mwana nani? Mwana makalo nani? DJ nani? Momboshi. Esili na mwana. OK, d'accord. Ya liboso na kolongola na chapeau mpona mokonzi ya mboka héritier Watanabe totorino ya tembe l'homme de minda papa ya bana ebele balobi biso nde balongi oyo eza biso baspiritas héritier Watanabe na miniti oyo mokonzi ya mboka aza na kati ya mboka mindele na kati ya Paris wana Paris ezalaki tombe bato bamonaki Adjana ayaki balobi oyo drogueur bamonaki ve na biso Bill Clinton ayaki balobi oyo molei fufu balobi ke non héritier Watanabe ntango akitaki na garde donc ezalaki tombé même veille Ratouni qui est venu babi c'est l'âge de la musique congolaise c'est héritier Watanabe qui est venu oh moi na nga kozela wana na sengi na vela ngai dani Sele Scrum babengi sote mo welisi natika otinka ko welisa ya Serge voani nonge bwaka na Grand Arena tela no concert obeteli kaka na pa ozo yemba te na alakini o bwaka krina yo mo bwaka to bwaka te bosko na Grand Arena o remisa concert awera fufu tika ba merci mwana babwaka ba ambulance babwaka ba roi sabo babwaka balobi to zalelo na concert ka moko na poto ya de la forêt igwe makambo za bien papa na biso héritier Watanabe amataki azwaki pepo akendaki mikili ko honorer sous souvenir na yewe ranson tanga kozonga biso mo ba tourner ko banda kala mingi te j'espère na ba main awa héritier Watanabe azobanda ba tourner ya poto o faire gola non apesi programme moko ya poto te héritier Watanabe azobanda déjà ba promotion na ye fali pupa non apesi promotion mo apesi no programme moko te pona que héritier Watanabe 2025 to bandi na bango la guerre commence tout le monde est position besoin de position est-ce que besoin de position bobeti album ni bobeti ni ba concert héritier Watanabe chemin de la gloire si les autres ça la promotion et faut que ça biso bandule chemin de la gloire to bo sente mo konzambo ka soka zongi ba rap ko continuer chaque mardi jeudi
tokutana biso sur la victoire pour to sepela lumona mokonza mboka Héritier Watanabe. Ça veut bien na santé ya Nancy Basele moi oyo azana couleur ya miliki moi oyo kendaka moi oyo nzamba azwa temps sale dimanche bato ba prier ba nzamba pesa so bomengo nzamba si bango je vous regarde pas, je regarde seulement Nancy Basele quand j'ai créé Nancy Basele adima na mokili ya Congo mama umela na Nancy Basele moi si nzambe moi so akokana basi nyonso te azanga tâche Laurent Mulumba la lumière de Belgique Mami Chanda couleur mystérieux de nous de Bruxelles Gianni le millionnaire na bossanité directeur sportif babi yende directeur ya patron Evo Makolo soin Jérémy Sadi qui est le cousin de Chris Salif de bossanité Crijo poison hein il y a Floris Sadiko na poto babi Sadiko Flori boss de boss motema ya bato mama Tété itumba moi sa couleur ni ezate mère sika banga mwana hein bana kini bana yolo na bosani binote bana poto biso no solele toza na concert ya papa biso Ranson o Héritier Watanabe azali invité spécial bazaka la deux invité spécial o rabenisaki o no sola bakendaki wera keli bango maba ole boneti biliki ntwali fufu elemi ya masangu teke vano na poto voilà bisa Jan agele ma vanda ki trop na Maroc abenye na kina memie poto le ve na biso Jan azongeli poto Héritier Watanabe seul invité na kaka ni balé papa chéri jibe pia na avec Héritier Watanabe gogan totorino ya tembe na bisa o mwana ntsuka ya wenge mobimba ye wana pona kobosa na te na sepeli fort 15 basele babi kosa leka télévision muzeki ndingu asakoli limbisio tada soda fatika limbisio yebango na team mobimbe limbisio ba spiritas ba limbisio po ozanga ki elo ozanga ki mayele na bisa ko kuna pa viana ya dongi wala fere viana ya dongi fere viana ya mukusi wana muna mnene asangisa dia mbana shimoki aposo vite na biso yampaka zwikara asumi abono so makara abia paye le pang Yesi est-ce que faire ça son au car muta pasa ba car be so joana nani we mo bisambo na banana maison ma ino kabate na biso vena ngazo bezu muta sala orchestre G77 akufa bongo yo salini na G77 Héritier Watanabe ba pesa ba to vie venez pas Héritier boya et pas goga Leka TV balobi chaîne Nabiso ya sika ya 2024 eloko sika kosa Leka TV nde makamba en direct de Paris, je le confirme. Émission Nabiso ya sika kosa Leka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a artistes il y a des domaines confondus, théâtre, musique, sculpture, décoration. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. Ce beau livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Faut s'abonner massivement à cause de Leka TV. Ah bah pour ça ah mais la réalité dans la car ma solo les cacao l'information vraiment est vraie na source beaucoup d'environnement qui est mapouya il y a mabino vitoko ya chaba très à l'aise comprendre pour ça Leka TV s'abonnez-vous massivement dans la Horizon